a sonné. Tango ekoki oto yaka po ete tobelela bino ke boyoka information nini toyeli bino na mokolo na lelo. Effectivement, tozali le 8 juillet 2020. Yasolo bandeko bana nsome ekolo Congo biso nyonso totelema elongo po ete tolongisa mabele oyo bankoko batikela biso. Nakanisi na ntango tobetaka mbela bamisusu bazwaka lokola maseki. Mais biso tozwaka lokola maseki te po ete toyebi nini tozali kosala. Yasolo ke beaucoup parmi nous, parmi vous, oyo baza déjà découragé. Découragement ekoteli bango. Balobi non bamoni ke tokokoka bitumba ote. Balembi nzoto. Yasolo ete yasolo bozali na raison ya kolemba nzoto po ete na tango moto mokili alembaka nzoto ekomaka nde tango ya Nzambe agir. Topeta kitolo tokanisaki ke na biso moko na mayele na biso moko tokokoka. Nzoka te mayele ya Nzambe abane kotalela biso. Vuluzi kimbango abane kotala. Mama kipa mvita abane kotala. Bankoko nyonso babunda na 1959 babane kiko observe biso. Mais yasolo tomilakise ke yasolo tozali mingi parmi biso bazali babilulu balinyama. Po ete yasolo oyo nyonso tovivi tozali kovivre na mabele kolo Congo, y a rien d'hasard. Eza ko se répéter. Nyonso tolobaki lobi ezali kozongela. Yasolo bandeko ezali kozongela. Mingi na kati na biso baza ko betuna. Kandenge nini tolongi te. Ndenge nini bobana ko s'attendre en quoi? Bobana ko zela nini? Bokanseki bokolonga na nini? Bokanseki bokolonga ke soki bachechi lombo ba changer président bokolonga te ezalaki système. Le système continue par des élections. Le système est continue kaka. Ata bo sali 1000 élections na mboka wana bo changer ba combo. Donc batu wana bazali wana système auto explicabino eza wana en place. Bo sénaté dans un bon changement. Changement kozalate. Changement kozala mokolo. Yonanga ko comprendre ce qu'on dit par des actions individuelles et ciblées. Biso no to telema ilongo to bundisa bango même na à partir d'Afrique du Sud. Na tango babane ko kende a démocratie. To telema to marché. A démocratie to kena élection et simba kite na tango Mandela na quelques bateaux ne ba comprendre te bateau to changer le bango système. To beta boule na ndenge mususu to bana ko attaquer bango physiquement. To bana ko détruire biloko na bango et par là baresisaki babi munda ko tete ba comprendre jeune biso. Donc jeune bango oyo bango bataka système na place wana, c'est-à-dire que ceux qui bokena ba terme nyusu bango ba utilisaka la démocratie, oh liberté, oh nani tout ça. Okoya kaka na piège bolanda. To senga na bino bo s'abonner na chaîne na biso télévision de Lac Envouluzi Kimbangu. Yango tolbaka kezali chaîne kaka moko to tika na YouTube. N'oubliez pas to belaka Nzambe ampungu tulendo. Nzambe ya solo oya kela mokili ngala yo toko vivre. Ba Nzambe mususu wa peuple d'homme ba ya wana pona kwa mburiye. Pona ko kotsa biso ko bungisa biso nzela. Mingi pe ba bunga na ba nzela ba landa peuple d'homme et voilà bazali ko nyoko mapote bazana na makanisi ya boanyate. Bandeko ebele na kati na biso babaneki kozela bobaneki kozela nini mingi baza desi croyez na ba scénario basalaki otoko belela procès ya Vital Kamerhe. Alors l'air ba moni Vital Kamerhe a condamné bazaki azuba condamné na 20 ans de prison. Alors on attend la suite ba moni suite te et ba eko mona ke balobi oyo soki tunda Justin oyo nani ministre ya justice bakangi ye batie mangungu babenga. Voilà la suite continue après Kobilanga tol ba vérité mototo baneko kanisa auto se trompa ki mingi na kata bino ba se trompa ba kanisa ka kendaki il est toujours là non lui pas lui allez sors babimisiye balobi tika moto alanda te ba moni système et bongwani allez voilà batu nyoso bakoyi Nakatia Nenpo Yemei a décidé que non, ça s'arrête là. On a besoin de Vital Kamerhe. n'a bloqué. Et c'est là qui était la suite. Et voilà, bateau va nous compter sur Félix Bakan. C'est que Félix ne m'a kangi c'est que Vital Kamerhe batelinga ne mission. Oh, pourquoi la suite
continue pas. Voilà. Vital Kamerhe arrêté. Et après, la suite c'est quoi? On a gagné quoi? Personne a gagné quelque chose. Donc, ça veut dire que Ezali Kaka, Hippolyte Kabila Moto, Azali ko commandé. Il y a arrêté, c'est fini là, ça s'arrête là. Et voilà, a décidé Ndenge. Voilà, beaucoup qui comptaient sur les hommes politiques, beaucoup qui croyaient encore sur les hommes politiques. Bon, ben, comme on a Ndenge, nous comme la bino moulili. Attention, ne faites pas confiance à tous ces hommes politiques, sinon vous allez dessus. Et voilà, effectivement, beaucoup parmi vous, baza dessus pour tactique ennemi. Tactique ennemi à travers la ronde d'ennemi. Bakanise qu'il y a solo tactique ennemi, il y a démocratie. Bamusu bakeye na fédéralisme, musu bakeye na nini, nyonso échec na échec. Batelengane miso. Voilà, et comme tango, il y a nzambe yemoko à agir. Voilà, bandeko, toza kokende. Voilà Kinshasa dans le Balobik Nakata Kinshasa, état d'urgence sanitaire, encore prolongation na 15 jours. Ba prolonger état d'urgence, otoko bengake confinement, plus 15 jours encore. Et les gens se posent des questions, mais alors qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Tu vois comment on a que gouvernement, il y a irresponsable, il faut bien le dire. Gouvernement, il y a subconscient. Gouvernement, il y a zoba. Et voilà, ils ont décidé pour détruire l'économie à Mboka na bango moko sans de savoir que bazoko beta na fimbu bango moko. Bazoko ba teke bango moko bakolela. Zoba, Kibululi, Félix Tshilombo, zoba. Ayebi l'autre côté, et voilà, comme à ce jour, hors des autres, dans les bandes, dans la communauté internationale, la communauté européenne, na Emmanuel Macron, a lobby, non, prolonger encore de 2 semaines, mais tout na, baso prolonger confinement, na 4 parlement, pour dire, mais, bana droite, allez, c'est comme ça doit être comme ça. Ou bien, va désobéir dans l'ordre mal donné, et voilà, ils sont comme des moutons, ils acceptent tout. Et voilà, va pousser, na 2 semaines. À quoi sert? À quoi sert pour te koyokake? Bazoko poussé par chiffre imaginaire au bazoko tchaya 7432 cas confirmés 4 écoles au Congo et 182 décès to yebistika batouana ba utate ba oyibo bazale guéri tout moni bangote mais bazo sala ba G ceux qui te tali bien bandeko to ke na logique ya makamu ndenge ezali. Congo avec plus de 85 millions de Congolais. Plus de 85 millions de Congolais, le chiffre au bateau Pesabino, tout le bateau considéré en vrai, 7432 cas confirmés. Avec 85 millions de Congolais, ça représente quoi? Toi, Batamayeli, à Soroa, Batamayeli, Botalanano, chiffre par rapport au nombre de Congolais, ça ne représente rien. Surtout si les rapports, et causera plus ou moins 0,000 par rapport au nombre de Congolais nous sommes là. Et voilà, les Congolais tout bazoba, bimi bazoba, pour être bazoko imposer bango loko moko et ça juste été. Par rapport au nombre de Koufis en France, na États-Unis, na Italie, c'est vrai. Ceux qui fabriquent qui makamona bango, bakoko justifie yango. Mais au Congo, comment ces gens-là, les irresponsables, les subconscients, bazo torturer les Congolais. Et ça, moi, na kata Kinshasa, personne dit un mot. Oui, comme des moutons. Oui. Allons-y dans les bateaux. On veut beaucoup vivre yango. Et ça, ma mingi, parce que bazo sakana na bino. Peuple morote na mukili akoko ndima ba blague ya ndenge wana ke basakana na bango na bourrique moko boy o ayebi et loko morote mongol comme on dit toujours Félix Tshilombo ayebi et loko mokote. Alors il y a soit mort d'ordre et ou te pas ya Emmanuel Macron pour a bloquer bandeko oyo bazali ko vivre kaka ndenge wana. Et attendez ce que les raisons ko bloquer bandeko na biso dans l'entretemps toujours comme on a ba avion ba petit porteur ba jet privé. Et ça comme mateza ko kita mindele bazako ya tout moment tango balingi bakoti tango balingi babimi na kata forêt toza komona MONUSCO zo protéger ba petit porteur et ça ko kita na kata savane na kata ya banzela ya mike et ça ko matana minéré na biso tant que bato bazana kati ya confinement mais ba petit porteur et ça ko mata et ça ba minéré sans même contrôle DG exalté armée mo exalté tout le contrôle mo exalté
tala soba ok to sabino ke ya solo to la gouvernement ce sont des bourriques ces gens-là des irresponsables à la tête de ces pays. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut éliminer Félix Tshilombo. En tout cas bandeko ceux qui continuent aux albums fanatiques biso nyonso to kolela ngo ya ngona bandeko s'il vous plaît to luka bandeko oyo ba yebi ba ko signer action to mener action oyo ko zala oyo vraiment que auto belle action individuelle et ciblée. Bandeko Félix Tshilombo aza mutu azo mérité te azala na mboka wana po ete tolobaki ke akoko diriger rien. Effectivement on voit que il dirige rien. Azo sala ba bêtise voilà mboka e comme na ba bêtise. Voilà bandeko bana sobe ko Congo population na biso il faut elamuka. Population de il faut elamuka. Ce qui population bino bolamuki te et que ça passe mingi solo bandeko la biso ba j'aime na bino to sepelera nango trop na tant to ko mona ke to pesa bino information to luka ba information pour na bino et to senga kana bino kaka mingi te ko tchaba j'aime. N'oubliez pas to senga na bino bo s'abonner na chaîne na biso. Mais na tango pe to senga na bino bo s'abonner ce ko moni pe ke ozana quelque chose ya ko sunga chaîne na biso to ko boya te to sunga chaîne na biso. Alors toke na Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe na kata Lubumbashi? Ba sengi pe na bango ba kende confinement il y a 3 jours. Bolanda réaction ya ba ils ont dit non na kata confinement. Ba boy confinement na Lubumbashi, ba jeune ba telemi ba lobby, pas question d'obéir dans ba ordre mal donné. Il n'y a pas de confinement, ba boy ba tomboki, oki, ba jeune ba tomboki ba bimna balabala, ba lobby te, il faut confinement toi na besoin d'angoté. Moi c'est pour la question à Kinshasa, qu'est-ce qui ne va pas? Vous acceptez n'importe quoi, bazo torturer bino, vraiment et ça passe minga komona ke bozo ndima biloka busoba oya solo bokoko telemela bozo telemela te bozo telemela ka busoba tozo komona ke bande comme soba mobiliser bango balobi les 9 demain ils vont marcher. Ils vont marcher pourquoi demain? Voilà l'argument va pousser pour na bango ke ba ko marcher parce que ba tie quelqu'un du PPRD na kati ya seni. Ah bandeko eza ya passe s'il vous plaît. Voilà nazo komona ke vraiment batona bazana ba dominer bango. Envoûtement oyo Félix a tient na bato wana ba jeune wana bazo na bango tina baza na kata Congo te bazo mona kake baza wana pona ba défendre ba guru na bango na ibite bandeko oyo boko yoka ngai bo mekana ko passer message na oyo toko benga bandeko baza ko luka ba s'organiser pour la marche ya lobby. Ils vont marcher pourquoi? Bazo ko marcher pour na ba boya moto ba beba le bakeno to keibe élection 2 fois 3 fois to gagner le côté alors to lobby que non tu as besoin sur l'élection te voilà bien au contraire ba lobby te to lingi bo changer kaka moto na kati ya seni nzoka te ba bité que moto baza ko senga ba changer moto ba changer te tant que seni ezawana Hippolyte Kabila azana même mise na kati na yango bolanda farso ba église ba sala te o église kimbangiste o église protestante o église catholique o l'église des réveils bolanda yango te ezali lokuta yebaka ke Kabila Hippolyte Kanambe azana même mise wana boko sala rien. Il est temps de dire non à ces élections et dire non à Seni. S'il faut que bouka Seni, s'il faut que panza tout, mais tout le baquet, tout boy élection, tu as besoin de que tu justifies, batia motona biso, ce batia motona bino oya, il est pèse, na batia motanini, et qu'on résout de quoi? Rien, beaucoup là. À la fin de compte, beaucoup pèse à la raison, beaucoup là. Donc,
Totele mabiso que longo tolbake non. Plus question des élections au Congo parce que les élections sont surveillées à 8000 km. Les élections à 8000 km vont dicter biso neng to vivre na mabele kolo Congo. Donc toboya makambo wana na mabele kolo Congo wana nde to sauver mabele ya bankoko na biso. Mais ceux qui vont l'andi kaka oh non tokende to sala élection bandeko bokolela. Voilà. Toko ban information na biso bandeko bolanda. Vous serez sentir comme ça, vous allez comprendre. Les gens qui viennent de nous parler du coronavirus, boyoka secret et bombami nasima coronavirus. Bolanda. Toujours les bino image bolanda oyo ezana kati nango. Où sont les intestins de mon frère? Où sont les intestins de mon frère? Misopo yande konanga ezali wapi? Misopo yande konaye ezali wapi? Nzokate bandeko secret bimi nzambe ayaka malembe voilà kangi bango. Voilà technique ba changer technique. Bato yozomuna baza kolobake bato bazo kufa na coronavirus bali ko remettre corps wana na bande côté ba comme ko somba corps wana mingi la plupart bazolongola bango organe nyonso na kati ya nzoto. Voilà secret yebani. Organe so longola ondenge nini na nzela ya sima na nzela ya na se kule sika bakendaka na grand besoin pour na correspect bambana tout ça to lo bandenge wana. Donc na sima kuna baza ko sala opération na sima bazo bimisa nyonso oyo ezali ba organe na nzoto ya moto. Voilà bande comme suba ko mona ke bazwa nzoto ya moto mamsuba le yo vérifier boko mona intact nzoka te kuna na se ba fongola kuna ba bimisi nyonso ki nyonso avant même akufa. Donc ba bimisa ki nyonso et voilà ba éliminer. Voilà, oyo si grand secret est bimi dans l'un des pays africains, bah, plus de précision à pays où on a été, mais baso bana français, où sont les intestins de mon frère? Donc, bah, bimi si intestin tout organe nyonso na nzoto comment, bah, ben muta coronavirus, et voilà, bah, det bah, pandis cercueil, bah, moni corps nzoto bah, baluli nzoto ande kona bango, bah, mona simakuna nzoka te, bah, cheka kabambana coton pote ba bimisaki nyonso na sima. Voilà bandeko baza kolela nzoto ya ba intestin ya ndeko na bango. Voilà ndeko lobi eza je crois eza na Cameroun, ça doit être dans l'un des pays où ba lobaka français. Voilà bandeko bana somme kolo Congo tozali kolanda wana poete ya koyebisa bino ke tozali vigilant na banani na ba oyo nyonso tozako kanisa ke bazali bandeko na biso nzoko baza bandeko na biso te bazali banguna na biso. Nakolakisa bino image moko ya oyo moto moko oyo abelela kilobi alobaki te yende azali politicien. Bolanda botiki malonda iliko lobaki non bozongisi Kabila azonga Angers ya malonda pona nini bazo préparer Kabila azonga azala candidat mais va tricher pour dans 2023 pour va tricher parce que en septembre so ba koti ba loi oyo amabe oyo bazo préparer que en septembre ba koti changement de la constitution pour population va voter sur président de sorte que
Tango Kabila a nommé ba député na ba sénateur ba iko voter comme président. À ce moment-là, la constitution landa. Voilà bande ko moni tout ça oyo boza koyoka wana moto wana na comme médiocre mususu ye wana na kombo ya Frank Djongo. Frank Djongo azali parmi ba médiocre. Bango nde bazali ko soutenir makambo ba élection. Voilà bazala ki wana na ba jeune bango lelo ye wana koma derrière Moïse Katumbi. Ils sont des oiseaux de même plumage. Bazako loba bazako yeba mais ba jeune bango ekota lobby population zala ki diba ekoleka ba okabola ba poste na bango vraiment eza passe mingi ya komona makambo wana oyo ezali koleka na mabele kolokongo batile biso image wana bomoni yango Frank Djongo azawana. Voilà tokei wapi tokei na OMS, Organisation mondiale de la santé, na kanisi boyoki oyo ezali koleka na likambo ya coronavirus. Alors voilà, président Donald Trump a tomboki a lobby à se retirer officiellement na kata organisation mondiale mafieuse, organisation mafieuse de santé. Donc c'est à dire que a lobby fini officiellement à comme les bango a lobby à se retirer États-Unis, ils ont fait plus partie il y a organisation mondiale organisation mafieuse pardon organisation mafieuse de santé donc OMS. Voilà ba américain ba boy na bango pour être ba lobby que non mafia oyo eleki ya coronavirus au boza ko vivre ezali organisation mafieuse ya santé moto créa ki yango et voilà ba bomisi ba américain belé et bazala ba yebi suivi nango te bazali sous ordre ya Bill Gates et voilà Emmanuel Donald Trump a lobby na mafia wana ya kokotate et voilà na Congo nous sommes encore dans la mafia oya Chilombo na bato wana bazo silisa ba congolais et ça li passe mingi donc tokolobaka OMS et bani kezali ja ele ko la pyromane au service ya Bill Gates bandeko oyo solo le kana kati ko Congo mingi na kati na biso bakolela lobby mingi bako regretter yango pour le ni bakota na le boule o mbako ko bimate bako fiete poete mukile ko beta bango poete peuple akotomboka poete bayebi o nyonso bazali ko sala na mabele ko Congo. Voilà bandeko mingi na kati na biso bazali na kati envoûtement bazali na kati envoûtement bazako yebate bazako kanzali hasard moko ezali wana te ezali un plan satanique diabolique ou esalemi un grand complot ou esalama na nyonso to ko vivre lelo na mabele ko Congo. C'est ce complot là qui continue. Donc c'est à nous ya ko tellement pour être to mettre fin na kati ya complot wana oyo ezali koleka na kati ya mokili. Voilà Chilombo aujourd'hui entre le marteau et l'enclume a évité nini asala. Chilombo azali na kati ya Belgique. Aye na kati ya Belgique ko sala nini aye na Belgique pote baba partenaire na ye fiable. Oyo abango compter sur bango entre autres la Belgique et les autres bazana kata Belgique va convoquer yaka. Alors aye pour nini parce que Chilombo a signé qui va accord ya balkanisation lobby. Moi je vous faciliter à balkaniser le Congo. Et alors bazo sera une année mobimba a copier la pouvoir plus qu'une année azo kokelo Congo te comme les ngai. Voilà ma bengissier pour toi tout naïme. Tu nous as donné des accords, tu as dit que ça va aller. Mais comment aujourd'hui ça la balkanisation en Congo? Voilà, bah qu'est-ce que c'est wana ya mwana Chilombo, aye nango na kata Belgique, pas contre un partenaire na ye, ba vendre autour d'une table à expliquer bango. Pour na nini azoko ka balkanisation ya Congo te, o ya kanisa ka sira ki bango ke, te na zana ba zoba na ngana sena manipula bango, baza envoûter ba ko ndima, ba ko faciliter nga to balkaniser Congo mais comme le bango mobulu pour être et comme ya konginda na kati ya mbele koroko. Alors 3 mois impayé par personnel médical na kati ko Congo confusion et koti makasi kuna na kati na bango. Alors bandeko bayebi ke ezali ya konginda bandeko bientôt luka moeto yeba nini ezali ko yela biso lobi bandeko na lingi na lobela bino oyo bandeko bayoka biso babisa bandeko yo oyo baza envoûté bacha bango na kati ya kindoki na place bokende ko marcher pour na kosenga oyo ba oyo bake batela bino moto moso na sini mais boluka nani koyeba vérité ba accord nini Félix Chilombo asinya na Kabila na kati ya bakor na bango asinya nini ceux qui bosengi bakor wana ebele na kata nwa kokoya kao là je vous assure parce que na kata bakor wana
lana na kati nango a sacrifier bino po Félix nega le batu na ye nega bomisi batu na ye ezalaki parmi ba conditions oyo ba sinaki na ba corps batu basili. Et alors pour na bino petit peuple boto ko ganga avec le wewa ba moto tout ça et que ça la bino passe parce que bon ko kana bino makamango te po na tango Kabila ko sebisa non to silinga ba corps donne-moi telle personne, donne-moi tel groupe, il va vous donner facilement. Voilà na pesi bino mayele boke banango. Voilà bandeko boye bake duel oyo ba sinyaki na kati ya ba nini yo obligation nyonso Félix Tshilombo azalaki nango vis-à-vis na Kabila asalaka ngome Kabila asalaka rien po ete ayebi ke Félix akokoka yete na kati wana. Donc bandeko oboza kolela o bobelaka Félix Berton na kati momoni basine bomoni basine ke azane Berton te commandement ya mboka direction nyonso makama pays ekolo Congo eza entre les mains de Kabila eza passe mingi pona bino. Voilà bandeko bana some ekolo Congo tokei na kati na bozindo ya actualité na biso po ete tobisaka bino ke lelo makambo eza kolekana mabele ekolo Congo to komona ke kao moko ezali koya. Kao ezali koya bandeko ebele na kati na bino bazana na bobungi baza koyeba te eloko nini eza koya lobi na sima lobi bandeko bokomona oyo kolekana mabele ekolo Congo po ete bandeko oyo nyonso bakanisaki ke bako arriver kosala oyo bapense kosala bamoni babani ko échouer nango alors babani ko passer na ba chemin mosusu entre autres bakei na ba pays musoko la Burundi. Alors to alerter bino de passage que ne faites pas confiance bandeko baza partout na kati ko le Congo. Attention na président ya Burundi oyo azali na tête ya Burundi azali na kati ya COP oyo ya munene oyo ezali kosala ke Congo etikala na kati na désordre. Attention na président ya Burundi oyo bano kansake azali na bino longo, il n'est pas avec vous ensemble. Bazo passer maintenant par Burundi. Basinale ngai ke na alerte moto nyonso ayeba ke président ya Burundi, le nouveau président Burundi depuis l'assassinat qui Nkurunziza, le président Burundi joue le jeu de la communauté européenne, communauté internationale, et les Tutsis passent par lui. Donc, les mercenaires nyonso baza koleka par Burundi pour l'instant. Donc, on est sur le monde, bazo kota na Congo, bazo passer par Burundi. Donc, vous avez l'information. Donc, bandeko bana someko le Congo, tokei wapi tokei na mboka na oyo toko benga na kati ya Kivu. Na kati ya Kivu, qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko batinde le biso audio. Boko landa audio wana moke comme ça to ko expliquer bino na kati audio yango elingi koloba nini nani aza koloba na kati audio wana audio oyo ezali na kibembe nani azali koloba ndeko bandeko oyo baza na kati ya mboka kuna baza kolobola na moke comme ça expliquer bino nato awibuka mbaka moyi metu male batu babiri basatu bakiwa baikana manga na eyo nishiki omona nibo ili kawaida yetu na ile yetungorobero ila mumangu tukakila sana mangu mose mamo ile muunda uyu tenda inwa ubanda na bwana Jean-Jacques. Voilà, n'a qu'à expliquer bino boyo kana komwa Jean-Jacques, boyo ki komwa na Jean-Jacques. Qui est ce Jean-Jacques? Jean-Jacques c'est un très collabo, un bembe très collabo qui travaille avec Félix Tshilombo, qui travaille avec Kabila. Cet homme bâtit une mission na kati ya Fiji Uvira. La mission c'est quoi? On va confier à ce monsieur Jean-Jacques. Va confier une mission avec beaucoup d'argent de réunir tous les bateau nyonso po tubande kona biso baza na kati ya bitumba kuna les Bembe, Fulero, Mbaindu, Bavira, Barega, bango nyonso bakutana ensemble po ete ba négocier mission oyo batindeliye ya négociation po te arenir bango tout eloko nini elekeli. Voilà bandeko batindi ye pote a négocier na batouana nyoso na kati ya Kivu. Alors cet homme azali ressortissant ya Kivu na village oyo babengi na kombo ya Katanga.
na village Katanga batindi ye akoma mobembe ke akende ko négocier. Alors bandeko pe bazalaki alerté babengi balobi ah Jean-Jacques bienvenue, belle initiative. Olingi regrouper biso. Il n'y a pas de souci. Nous sommes tous d'accord pour nous regrouper ensemble et tout ça là, c'est qu'on t'a demandé de nous dire. Alors, c'est ma conditionner. Monsieur Jean-Jacques, nous voulons bien vous écouter. Mais pourquoi aller loin? Pourquoi aller na Fiji? Nous voulons que yo ya na mabele village natal na yo. Et là, oyo bwesika yo botama na kati ya Katanga village wana komono Katanga meza na Kivu. Voilà batindi ye babengi se balobi non yaka to na besoin na yo yaka na kati ya village Katanga na kota rivière ya Mutambala. Ana Mutambala babengi yake de kuna e bandeko nyonso oyo ba ndeko na biso o baza vigilant. Bravo à vous parce que vous avez bien compris. Balobi yaka, nous voulons vous voir de près. Venez ici comme ça, nous allons négocier tous ensemble. Voilà, oyo inconscient, ces gars-là, à kanisaki ke bandeko bako ndima, bandeko tout alobi. Non, 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 de loin, on va pas t'écouter. Viens ici sur place. Voilà Jean-Jacques et Félix Chilombo et les Kabili. Votre gars que vous avez envoyé là-bas, il a échoué. Il a échoué parce que bandeko alobi, viens, on t'attend dans le village na yo, et sira yo botama, to yamba yo comme ça, to négocier. Voilà, et bébéli. Voilà, bandeko, tokei wapi, tokei, nakati ya Katanga. Nakati ya Lubumbashi, affrontement ezali entre les jeunes. Nakati ya Lubumbashi, affrontement ezali entre les jeunes, bazo bundela nini. Toluki toyeba, ba jeune ango bazo bundela nini, ba tinde biso, ba image ba jeune, oyo ba katani ba mbeli, oyo ba sokisani, nakati ya Katanga bazo bundela nini nzoka te ba jeune wana kata Katanga oyo kote mususu ya IDPS oyo Voilà mes chers amis, tous en attendant mingité, tous en pesant une information. Qu'est-ce qui se passe là na kata Lubumbashi? Les jeunes laissés oyotoko benga ignorants, les subconscients, les inconscients. Oyo ba jeunes oyo bazana katia PPRD, misusu bazana katia IDPS, ba lobby il faut babunda. Babunda pour nani parce que baboya nani bache na kati ya seni. Vraiment, ils ont passé na mawa. Je pense que beaucoup parmi Bango, les Katangais sont là, mais faire réfléchir un peu aux jeunes. L'avenir de demain, c'est entre les mains de ces jeunes-là. Mais ils ont passé na mawa, comme on a dit, bazo katana bambeli, bazo bomana, pona pas bêtise, pona bousoba. Ba guru batindi bango ba mfute bango ba métier bango bangi obeba le que non to bundela Katanga to benga na étranger nyonso non le contraire bazo bundela seni incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont gagner là-dedans? On se pose la question, il n'y a pas de réponse. On se dit qu'à la fin des comptes, ils vont se rendre compte que ah, ils nous ont utilisés. Ah, ils ont utilisé. À la fin des comptes, ils ne vont rien gagner. Voilà, passé, il y a comme on a que ces gens-là, ils étaient là. Ces jeunes-là, ils étaient là en 2011. Ils étaient là en 2017. Mais ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié que c'est la CENI d'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé, la CENI est là. Nous avons la CENI pour na kolukaka, kolistimaka, ba touti, ba tikala na pouvoir. CENI zawana depuis qu'ils ont commencé, ba jeune bango na élection. Est-ce que ba touti ba bima? Pour tout nan bina bino. Ba touti ba bima depuis quand? Depuis 2001. Oyo, lui Michel a même Kabila na Congo. Est-ce que nani Abuja? Bon, c'est l'élection boni. Aza toujours wana 19 ans. Fait Hippolyte Kanambe est là, nama belé na biso. Et voilà, na 3 ans seulement. Oh, surtout bien. C'est 9 ans et 3 ans. Bande ko ba bosani tout. Voilà, bazo réclamer. Batia la bango moto mosusu na kata seni ba kanisi ke moto ba kotia la bango na kata seni ye wana ako ganise bango. Eza pasi na mawa de subconscient ba jeune oyo nyonso ba yebi na bango te pourquoi baza ko bundela bazo bundela Congo. Ba kana bazo bundela Congo te bazo bundela nde ba individu.
eza pasi mingi ya komona yango ke ezali kosalama na mabele ekolo Congo ete ya biso nakanisi beaucoup parmi vous botunaka bandeko est-ce que depuis bayela biso 2001 bayela Hippolyte Kanambe batikela biso ye nani abouja parmi bango moto moko abouja te ils sont là bien bazali ko préparer kaka ke ba continuer na système na bango biso tolela kaka c'est kolela. Voilà bandeko tozo ko informer bino ke Goma ezali lieu stratégique cœur ya communauté internationale. Pourquoi bandeko ba tuna papa ezali cœur na bango koma c'est na kati ya Goma esika ba vanti makambu nyonso ba stratégie tout MONUSCO ezali wana MONUSCO pana ye akoko quitter Goma te aéroport à Goma ekoko koya te faut pas toucher Goma une fois Goma et quoi pour na bango et s'il va perdre Congo donc bandeko nous vous informons que Goma ndemutiza na base ya nyonso c'est pour cela ba association ba ONG nyonso na kata Goma pour jouer avec votre morale pour na kotia bino na mobulu donc Goma et c'est bino ezali base arrière Goma ezali site stratégique ya communauté internationale bako quitter Goma te Kilomoto, n'oubliez pas Kilomoto. Kilomoto aussi, wana ba minéraux na bango ya encore ya sir, ezala 4 Kilomoto. Tanganyika, base ya Zoé, pour na bango pe, bako céder base ya Zoé te. Voilà, bandeko. Nakanisi, boye ko comprendre que makambo tout, ezako leka, na mabele kolo Congo, ezala préparé. Voilà, bandeko, bana somme kolo Congo, tomoni awa, batire biso image ya diamant. Batine biso image ya diamant euti na mboka nini euti na mboka Équateur. Mokeba osala boye biso tozali kuna biso libanga tozokendola kisa bakonzi bamona epi bayebisa biso libanga yango ezali boye oyo akontribute etali ye nga mpe nabombaka te na koloba poleki voilà libanga yango Voilà na kati Équateur bazui diamant kabamba so ba luisi 300 kara bazui yango ezokele Kinshasa Hippolyte Kabila asatindi bato na ye balobi matière ya mine c'est moi Hippolyte Kabila donc diamant ezokele ko rejoindre Hippolyte Kabila pour votre information diamant dès que komi ekokende na maboko Hippolyte Kabila ekokende nulle part d'autre donc vous êtes informés voilà qui va bololé ya bande ko na biso bezo kansake ba ne ko ba sepla oh bozui le côté bo zo ka ba tinda bina kanti ba miette à propos ya diamant wana oubliez déjà diamant wana ezal souci ya binoté eza ya Hippolyte Kabila voilà qui bololé bande ko na biso o baza ko yeba te nini bazali ko sala na mabele ekolo Congo. Voilà bandeko bana somme kolo Congo tokei wapi tokei na kati ya Luvu. Na kati ya Luvu eloko nini eleki na kati ya Luvu bandeko botala ba paquet oyo boza ko mona ya ba dollar. Ba paquet oyo ba dollar boza ko mona bakangi yango wapi na Luvu. Bakangi ba paquet ba koli ya ba dollar na frontière ya Luvu ezako katisa ekende Angola. Nani amemisi ba dollar ou ba million ba dollar wana ekatsa frontière ya Luvu ekende na kati ya Angola. Ah, boku kamwa Marthe Tshisekedi yepe aza angolaise boyebi. Voilà, ajuba million oboza kolela ba wewa. Ba bolole. Voilà ba bolole boza koyeba te tala ba dollar ba million ba dollar na bino ba kanyango na frontière bino boza kolela kada ba moto bozo kansa bozo ko bungela mboka bozo ko bungela ba individu ba guru na bino oyo baza ko liquider bino. Voilà mbongo oyo
a mama Martha yibi na kati ekolo Congo atindi yango na mboka na bango na wapi na kati ya Angola bakangi yango na frontière na Angola bakangi mbongo wana vraiment eza ya pasi ya komona ke makambo to vivre na kati ekolo Congo bakangi ba mbongo comme de wapi te bakangi ba mbongo partout et ba congolais bango moko baza koyeba teke ba mbongo na bango eza ko bima na libanda et bazo kosa bango basalaka ba marche inutile pour être ba détruire mabele yekolo Congo ezali ya pasi mingi. Quelques images encore auto zanango bolanda image auto tieli bino comme ça boyeba mbongo na bino ezokeni wapi. Chez moi, à la maison, en train de reposer. Là, il y a un pongi, il y a un pépé. Je vis à l'aise. C'est la vie. Moninga ya mbongo, azali mbongo. Mutu ya mbongo, basakanaka na ete. On ne joue pas avec quelqu'un, mais avec l'argent. Naza camarade ya mbongo. Nasololaka na mbongo. Nalalaka na mbongo. Mbongo eyokaka nga. Mbongo. L'argent. Zomona mbongo. Mbongo pampamba te. Mbongo. Mbongo. Félix Antoine Chilombo, chef de l'État. Comment ça dans la parole, maîtriser l'anglais, en Italie, avec une mission de service, le compte de la présidence. Mbongo. Voilà mbongo boza komona bato bokanisaki ke lobby bako diriger mboka tala na kanisi ba acte boye nanu tutela komona na kati ya mokili te mais tozomona ngo na mabele kolo Congo na bato yo bokanisaki ke bazalaki bato banani bazo nyokola Congo bango wana tala aza kochola boyo baza koloba kuna na ba wewa wala pe tala moto aza kobeta tolo na mbongo comme ba Mazaro asakana ke na mbongo bango tu baza kosakana na mbongo. Voilà bandeko ezali pasi mingi ya komona ke tango toza koloba bandeko ebele bazo kanseke tozo sala plaisir to tungisaka bato po ete tolobaka o ete tolakisaka ba image wana ya bango eza ya pasi ya komona ke ba maman bazali ko souffrir. Maman bazali ko souffrir kolia malamu te nini te abakisi bango pasi ya koloba ke bokota na confinement mais bokoti ba na confinement biloka kolia ezate biloka kolia ezate bato ba vivre ndenge nini bato ba ba mouton ils sont là personne dit un mot voilà baza ko obéir na ba ordre mal donné eza ya pasi mingi ya komona ke bandeko tozola musabino botelema bolanda babusoba oyo baza ko kosa bino te ke voilà toko sauver mabele kolo Congo na ba bêtise oyo bango bazali kosala ezali pasi mingi na mawa po ete biso moko ba congolais tozali koyeba te tozoko la musabino mais bandeko bazali koyeba te voilà bazo kanisaka no peuple congolais akolina Félix Antoine Chilombo on ba combattant on a peuple congolais ça na bonya Félix Antoine tolobi ke tola lanza mais yaza la kaka wana bote mo chego mata. Enfin, je vous dis, mieux vaut qu'on a Lanzarona Félix Tshisekedi parce que bino moko bomo. Voilà. Mayele esida kaer mususu oyoki pena ke batu bango moko babeti pe maboko ke vomie kolala nzala na Félix Tshisekedi eza pasi eza koloka baza batu te me baza batu ya koloka
voilà bomoni moko azosakana ba million azosakana ba mbongo musu bazokangana ba frontière ba mbongo za kobima balobi ke non bolala na bino nzala eza passé mawato voilà bandeko tokende toka message mususu o baza ko tokomi bagoyigoyi na sala osango ebele pe changer bato aplia sute kele église kolela na kolela église komoko aplace ebembe esango matanga don prier on prier prier tama tokolo ndile ebembe lati na beneza baosala sakana loyi bato bapikwa mokoleka yo atokoleli mingi nde dokime ye ata oyo voilà bandeko wana ezalaki ke boseka nanu po ete eglise ne mutu na base ya makambo wana nyonso papa mafolo la kanisa ozoyoka biso soki okoki kobenema po ete oyebisa biso nini obombelaki biso na mokolo na lelo papa mafolo oyo okoki kobenga biso na lombangu po ete oyebisa biso nini potielaki biso na programme ya lelo na lombangu maloba omboko papa mafolo losako losako papa Sayala losako bandeko mingi nyonso bazolanda biso napesi losako na bamama Kongo nyonso nabosanaka bino te bozalaka ya biso boza bamama napesi losako mingi na arme na biso peuple Kongo epai yango ezali napesi pe losako mingi na baoyo bazoya kokota sika na lolaka ya mvolose kimbangu oyo aza kopesa sango ya penza ya busolo na kopesa nkembo ya liboso na nzambe ya bakoko na biso nzambe mpumu tolenda mbanza belela bodi mokolo mongo wa milele nzakomba olie nkumu napesi matondo mingi na mvolusi kimbangu mama kimpa vita tobosana teke lobi eza le 9 eza mokolo oyo apres ntango batumbaka ye le 2 juillet le 9 nde molimo ya mama kimpa vita ezwa ebonga na moi pardon na sanza yango wana bomonaka elili moko esala odire mwasi amema mwana na mokongo yende azokorenye c'est la reine ya sanza azokopesa mabota topesi bango matondo mingi paske bango nde tozokolandela bazolandela biso matondo mingi na bino nyonso lokola mpani ya solo papa Sayala au procès situation mobimba ngai na kokendeka na synthèse parce que nyonso Einstein alobaka l'ancien physicien je ne sais pas qu'est-ce qu'il était soko pesi ngai examen qui dure 30 minutes ngai na kuutiliser 25 minutes pour na yeba problème en ezani 5 minutes ezali pour ya kopesa solution yezo ko coïncider na situation na biso ezo koleka na mboka ba mingi bazoyeba te pasi wuti wapi pasi ezali kaka moko bato bozo komona bazo kobenga bango ba homme politique na basi politique bazali kaka par avant donc etendi batie liboso ya mindele ba occupant pour que basala oyo bango balingi mpona mabele na biso entre autres batie bango nyonso na baeglise par rapport na wana prolongement il y a 2 mois ou 3 semaines ya confinement papa Sayala uti koloba très bien dans un pays d'ailleurs bapays oyo balobaka bautilisaka l'économie capitaliste c'est-à-dire les gains, les bénéfices et les pertes. Ils calculent les heures. Combien va sali pour que va bénéficier, va gain, tant il va sali pour que va gagner. Alors, pendant que bato yoba pessimité dans un pays africain, l'Allemagne, Angela Merkel, dans la France, c'est-à-dire l'Union européenne, en tête, il y a Allemagne, non, France va débloquer déjà montant, il y a 750 milliards pour relancer l'économie. Pendant ces 3 mois,
bongo Tshilombo mbongo ezokobima na bafrontiere azokofere confine bato bazokufa nyonso oyo Tshilombo akendeki kosinye awa nazokointerpele bato nyonso bazokoloba Tshilombo bedon eza pasi c'est-à-dire bocomprendre nani problème te po bososola mboka na biso eza na pasi occupation bakangi biso klemoa ceinture ya blocage ezali bapoliticien na baassociation na kati ya baassociation ezali banani bareligieux babengi comment on les appelle là oui ma concession religieuse quelque chose de comme ça bango nde babloke biso bato bazocomprendre lisusu te où est-ce que nous allons élection basi basalisi bino baélection depuis 2001 tililo bozozwa nzela te mboka ezokokufa bino bozokoapplaudire kaka bato oyo kaka bazokosa bino oyo bozobenga bapoliticien me nani azokoleisa bango Kivu Goma papa sayela uti koloba ekumi base arrière ezalaki na Kigali sikoyo bayokopusa ngo eza na Goma pour que bazwa biso penza me batie nani basango bazokomultiplie bavoyage bango bazokende Allemagne boyo baza bacatholique fondamentaliste romane Germanie bacatholique protestante anglo-saxon bazokende Canada États-Unis Grande-Bretagne balalisa bato pongi alors que mongoni na biso azali olie to atake ye tozokolanda kaka bato bazolalisa biso pongi moi ici je viens soki toatake baeglise te oyoki déjà bato mosusu ntango toatakaki nani oyo mokuna balobaki non azali mobundeli azoluka diaspora aloelokuta mokuna makambo na ye esili ekokomona ndenge baeglise ezokufa lobi ekomi tour ya Teniles apwati abimisi nyonso alobi bango nyonso batalaka bangi na basole na bambongo kana bazokopesa bango mbongo batuti bazokopesa bango mpo bavanda bazomela diamba tala Teniles bakangi ye mpo abimisi sekele ya bambongo basole batwana nyonso bamelaka diamba mpo bakosa bino okoma na suka baélection ezokende donc baéglise 5 ans na bacatholique babloke biso maintenant bazokoluka bango batiela bino président ya seni et puis azali kaka moto ya confession religieuse entre autres bakimbangisi bakomi na jeu wana alors que soki tolandi bakimbangisi balobaka non prophétie ya kimbangu biso bakimbangisi te nani kiangadi azokoloba nazali eke ya suka kiangadi avandi wana pasi ezokoya ye molimo santo azomona teke diable avandili biso alors Tshilombo aye koteka koti mpo bamvute bato tobondela toyeba tozala reconnaissant na milimo bakoko ezokobundela biso bamosusu bakoya kocomprendre pourquoi na basanza euti koleka bainondation ezalaka kosalama Kinshasa Lubumbashi partout bainondation esalamaki Kongo mobimba c'était mpo bana kosukula mbindo nyonso Tshilombo akendeki kozwa mpo basilisa biso kosilisa tala ndenge Tshilombo pouvoir na ye ezokosila aye kokima na Belgique oyebaka bien suka na ye toyebi te soki akozonga parce que mikolo ekomi ya koposa soki omes États-Unis alongoli mbongo na ye pendant ce temps Emmanuel Macron na Angela Merkel bazolala te na Bill Gates parce que Congo sino ekokima bango nde batingami nsima ya omes et puis plus loin plutôt Tshilombo na makambo ya balkanisation c'était ntina kutu koloba oyo bainondation ezalaki kosalama bakundaki babiloko ebele mais milimo bakoko tindi mbula batindi bainondation wana esalamaki mpona kolunga vers la fin eyokokoma nini les catholiques les confessions religieuses
religieuse. Baye kotie la biso condition de vie. Bande ko boye bakabia. Bazo ko lobaka heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bondima eloko wana lokula condition. Angana zana mobola il faut que na sango kene na pasteur. Entre temps sango na pasteur, ambo mazozwa 1,500,000 anini journée na ji. Ongo yo. Omekumisa mobola bato oyo tozobenga bapoliticien entre autres mozindo ake kondima programme ya PPTE, pays pauvre très endetté. Donc okote na programme wana tondima ke tozababola alors que le pays comme les États-Unis, ce sont les États les plus endettés pour les Congo. Bango pauvreté na bango balatisa biso bomengo na biso bango balata. Eto kangama na place wana tozososola te. Église, topanza église s'il vous plaît. Topanza ngo bakosala biso eloko te ambongo ngai na kotika ye te ti eza mibale soki akufi te atima. Chilombo il faut akufa soki akufi te ngena ye na Belgique avant de libela. Bon mboka pardon eza suste. Papa saya na koma ngolo sekimba makati babita. Ajin somaluba. Engeta. Matondo ya solo papa mafolo beti setene sikana yango. Bandeko, s'il vous plaît. N'entrons pas dans ce jeu-là. Oh, bazo me la biso pour te regretter nango. Tant que c'est ni, quelle que soit la tête de la personne. Ouais, ko yana katia c'est ni bandeko bo benda bandeko matoi. Lobby va changer mot d'ordre na bango, il y a manifestation na bango. Balo bake non, to lobby NON aux élections. NON à la CENI. Parce que CENI bozo koyo kawana, CENI ezali plan satanique diabolique, oyo esalama nulle part na monde. Pays moko te na mokili oyo à part ba pays ya bazo ba lokola ba africain, ba kosa mwa biloko lokola ba CENI. Na ba mboka mindele CENI existait. Ministère intérieur nde moto organiser ba élection. Et comment se fait-il na biso ba créer commission moko parce que ba récupérer ka gestion nango. Et voilà, bande ko biso beto ko landa yango to ko loba non. Voilà Kasavu ba lobby les 7 gangsters oyo a gêné bazana base ya biloko wana. Effectivement to ngepeto loba CG wana. Les 7 gangsters ba kutana na Genève ba arranger ki programme bozo ka lelo fayula lobby à reconnaître à sengi pardon à frère na ye Félix Tshilombo. Baza ba frère to boité. Ya solo yebe so aza moitié to ebité. Bon, aza ka frère aza bantu. Mais tchoko to tellement boyo bazoko sala eza passé. Bande ko bel ba yebate to benda bino matoy boyoka. Et loko ni ne sala ke Félix a retiré signature na ye. Ezara ki base mon côté a boy saki Félix signature. Monta boy saki Félix signature a retiré signature na ye ezara ki Hippolyte Kabila. Po ayeba ke na kati eloko wana Glencore azara ki wana les multinationales ayeba ke makamba minéraux ezoboma na kati wana e pesa ke kanale ba timbise na retard ba Glencore ba na kati longola masolo longola kati masolo wana à la fin des comptes. Et voilà bozo ko mona o wana ezole eleke na mabele ko Congo ezala ki teke Félix ne base nem de boy qui soki ezala ki base na kanisi o nyonso base boy la kaye nde andi makango. Alors nde kolo soki pa na yo 2 minutes. Allô? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour tonton. J'appelle en fait, c'est le fils de maman Angèle qui habite chez vous au-dessus là. Sorry. Là, nous sommes en direct. Là, c'est autre chose. Merci. Appelez-nous après. Voilà, bandeko bana somekolo Congo na kanisi oyo azali na posa ko baksa un plus tokol déborder moi muke oyo azala ngo comme actualité oyo ko mona ke otolobi akoko loba en attendant tozera tokana nu eloko moko mobuto aloba boyoka. Argent à la bouche. Celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et vous manquez de sérieux. Le mercredi, quoi là,
c'était quel jour encore. Mais vous avez sorti avec beaucoup de frappe, pas de bruit. CBS, c'était vos confrères de la RTBF. Fortune, qu'est-ce que vous avez prouvé, qu'est-ce que vous avez montré? Le fonds roi, quelques villas, et c'est ça la fortune. La vraie fortune dont il faut parler, eh bien, c'était quoi? Premièrement, la spoliation du Zaïre par le roi Léopold II. Nous étions spoliés, et vous le savez. Et ça représente quoi exactement, cette spoliation? Et vous n'allez pas quand même nier le fait que le pillage du Zaïre a fait la prospérité de votre pays. Voilà la fortune dont il faut parler. N'essayez pas de rigoler, la fortune du président Mobutu, dont le pays a été soumis à des pillages, des spoliations. Et c'est le résultat, mais c'est la prospérité de notre pays. Et nous réclamons aujourd'hui ce dont nous avons droit. Par exemple, l'uranium. Eh bien, tout l'argent sur l'uranium n'a pas profité aux Zaïre. De 1960 à 1964, à cause de la sécession. Qui a monté la sécession avec Tchombe? C'est la Belgique. Vous êtes le seul pays au monde à avoir reconnu l'État indépendant du Katanga, proclamé par Tchombe, militairement soutenu par votre pays, et le seul pays à avoir envoyé un ambassadeur, feu le comte d'Aspremont Lenden. Voilà, Bandeko Boyoki Oyo, ce sont les mêmes histoires qui se répètent aujourd'hui dans ma belle Congo, na Katia Katanga. Et les Katangais, est-ce que Boyoka a un discours ou pas? Boyoki to Tchelibinango pour vous dire que la balkanisation du Congo, oui. Le que concilia Belgique, na Katia Lubumbashi, est un lien stratégique. Et le Belibinonini, Boyoki Mobuta Lobakango à l'époque, Boyoki Mobuta Lobakango expoliation, Yamabele Congo, Léopold. Oyo, nyonso wana babosani yango, lelo bazako échappé, oyo ba elebike ma pillage le kana kate kolo Congo, ba massacre, nyonso le kana mele kolo Congo, génocide, mokonzi na bango, mususu wana, Louis Michel, Aoboya habité 3 millions, 2 millions, c'est rien ça pour les Congo. Ils sont des singes, on ne peut pas reconnaître ça comme génocide. On reconnaît que 800 000, oyo, yaba Rwandais me disant génocide. 3 millions, c'est rien. Est-ce que vous retenez des choses comme ça? Et ça y a passé mingi, ya komona ke makambuana, eza koleka, namabele ko le Congo. Ndekolo, soke pa na yo, malbe pa na yo, olingo baksanini, 2 minutes. Mbote na biso papa sayala, mbote na bandeko na biso nyonso oyo bazali kolanda biso. Ngai nazali na ba point na linga lobela na tawo mokili nzambe. Point liboso, makambo ya confinement e oti koleka, ti bandeko na biso. Donc on a mayele mabe oyo bato ko bongisa. Dans la mingi to ko zo chaos électrique la kisi, ba téléphone nyonso okatana, ba internet nyonso okatana, to kozana contact na bandeko na biso te na mboka. Bango bazana ba avion, bazana ba canal, bango ba communiquer, donc on est ça pas pour s'installer, c'est pas plutôt quand on a donc c'est ma pour biso. Nous faut ko ya. Et ça va téléphone katani, et ça va katani toujours maïl. Nous allons paix et koko ya. Parce que to ebi ke maïl na bango penza eza mabe tant oyo bazoki ya confinement bazoki ya kuba bongama ba planifier makambo nyonso bien. Donc vous allez prendre donc tiami lokola na mbeka. Pour nous soyez dans le bako na biso bana mboka bandeko na ngai, eza lokola conseil mona opesa biso totika masanga babiloko ba distraction ya pamba pamba bandeko. Tozala mayele. Oyo kutunga na lota tongo na ndoto penza ndo ezo pekisa mageno totika masanga. Donc tozala mana conscience moko ya bien. Comme makambo ezali koya eza matata koleka. Nous sommes en likambo ya Fayulu. Tango Félix Adjoki Mokonzi alimbisi Kabila bato nyonso. Na ba journaliste nyonso na utanga bakombo miso ba chaîne so ba alianga ndo so banani. Bato nyonso basiliki. Comment Félix alimbisa Kabila? Bla bla bla. Lelo yo bango nyonso bandaka Fayulu penza azu courage al bateno na limbisi Félix. Tozali komona te kezali je oyo nyonso na oyo bali kosala. Donc bande ko na
biso fayu ici to ba ya sakana hypocrite mutu mabe mais abani penda ko lakisa yango boyi siko biso to ndima yango kaka pasi basi ba moneli biso aloba na mboka tozala mayele makambo nyonso na kosukisa na priere moko tosali fayulu tobengi santo fayulu losako mwana malamu otondi galasia kanambe azali na yo olimbisi Félix ndenge pe Félix alimbisaki kanambe olandi badili na bino ya Genève obosalaki na bagangisere na bino nyonso bino seti nyonso kaka mpona obikisa mwana ya ndeke Hippolyte Kanambe fayulu hypocrite amen matondo mingi bandeko matondo eza ya pasi na mawa ya komona ke nyonso eza koleka na miso na bino ezoleka mosika te l'histoire se répète alors bandeko tokokende wapi na baje ya buzoba oyo bazali kosala po ete bakosa biso toujours na kati bakota biso na kati ya mobulu donc biso moko totelema nango tolobake non to comprendre chez na bango wana donc bandeko tolobaki batebele bafingaki biso babeki toza ba jaloux na Chilombo toza ba jaloux na feti na ndima ko ndima ka batute ya solo ba passe le stomoni pendant des décennies et que c'est besoin de leçons que les autres monde que mais o il est quitté les comment il est quitté na kati na biso surtout biso tozo Holanda ba chaîne oyo na kanisi mon côté makambo nyonso ezo salama ezalaki ke o ezalaki na siècle ngo ezalaki te ezalaki génération na yete mais nyonso eza koleka na miso na bino eza koleka na miso na biso nyonso comment baza kokosa biso comment baza kokosa biso tandis que ezoleka na génération ya bino bozoma te vraiment que er moko boye na boso bana na biso tozobima bisengi tozobima bazoba ya solo eza pasi misuto ba mama bolamuka mama Kongo lo sako pa na yo malobo mboka yo 2 minutes na lombango lo sako papa sayala lo sako papa mafolo lo sako na mama Kongo lo sako ba mama Kongo nyonso ba papa Kongo nyonso to ba kokota papa na yo ki comment to ka nyonso to en tout cas oyo lobina la ndio na boketo makasi mingi kasi ngala nazali kaka vraiment tuka na mbela penza ya kobeta ba mama parce que la nyonso to oyo bina kanisa tuka faute et utie pa ya biso ba mama parce que biso ba mama ndi batobota ka biso ba mama ndi batobokola ka biso ba mama ndi batekaka en tout cas ngala peta mbela la makasi na ba mama vraiment tuka ba mama na ngai to en tout cas to échouer. Toza vraiment en tout cas c'est vrai que to éduquer mais en tout cas vraiment oyo fuyo ezo komona en tout cas vraiment pendant Kanambe azwa mboka ya tsotilelo oyo ezo mona na vraiment en tout cas to échouer il faut en tout cas nazali kopela maman en tout cas pour soki moyen ezali pas soki moyen ezali il faut to bongisa vraiment en tout cas ndenge na biso ya ko éduquer par la biso malamu te tala ba fuyo nango to botisi na kata pa na biso bango lelo bango baza ba politicien médiocre to bimisi ba pasteur oya ba magie to bimisi ba musicien oya ba médiocre to bimisi vraiment en tout cas ba kuluna en cravate en général. Donc vraiment en tout cas maman s'il vous plaît to bongisa vraiment en tout cas to vraiment en tout cas moyen la biso ko éduquer pas la puis en plus c'est ça il faut to bima la carte d'église to bima la carte d'église voilà parce que to bot to bimisi ba pasteur ya ba magie to bimisi ba politicien ya lokuta ba médiocre to bimisi ba musicien médiocre faut to bima la carte d'église voilà faut to bima les loko pour réfléchir sur les loko ya ko vendre la gosse pour la gosola au côté la socialisalité faut to bima la carte d'église to bongisa vraiment en tout cas manière la biso comportement la biso ya ko poko la la biso surtout bala mibali ba mama to botika ka tout cas to tika ko vansa bala biso na kati na baba ticha baba ya mikonzi oyo ke mwana sa mokonzi te il faut to éduquer bala la biso il faut to former bala la biso to enseigner bala la biso surtout bala mibali faut to pesa bango ba responsabilité ya mikemike na ba âge na bango na kati déjà ya ndako pote to sala en tout cas ba mibali ya malamu to sala ba dirigeant ya malamu to sala bomba ba politicien ya malamu ba pasteur pe un jour ya malamu ba prêtre un jour ya malamu ba musicien pe un jour ya malamu mais to sali vraiment en tout cas ezali échec to jouer photo okasoni de photo améliorer en tout cas le sako mingi papa merci matondo mingi na yo merci matondo moma Kongo ya solo te obeti sete esika ezali balaki na bino esalaka biso plaisir
like wana to ana posta nango bande ko n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez notre numéro de téléphone 0032 466 466 192 00466 110 pardon 192. Voilà bandeko, n'oubliez pas to pesa kambote na bandeko na biso nyonso to na posta na bino po ete to boya makambo il faut suka na Congo po suka ba like na bino nyonso to na besoin nango po suka faut biso moko to tenema. Le Congo est au bord d'un chaos. Bandeko boyoka. Le Congo est au bord d'un chaos. Chaos wana ne regrettez pas. Bon, tout bazaki déjà découragé pour mille parmi bino baza découragé ba monika makambo aussi raté. Non. Tango bokomi découragé na tango pene nzambe nde atelemi po eta lingaki tokoma la nzambe ya mpungu alingaki tokoma nesika tokomi maloba na ye yango wana boyoka tokomi na bord ya kao wana eza mfuli alingi ke ba grande puissance nyonso ya mokili oyo bakota na Congo na prophétie elobamaki bobosani yango boyebi te ke alobamaki ke il faut bango nyonso bakota. Autant il faut ekota Belgique, France, Angleterre, États-Unis, Paris, oyo nyonso atiaka miso na Congo, il faut akota ba soda na ye. Boweka yango te tolobaki atrocité kozala. Tolobaki ke bato bakokufa. Tolobaki yango eleki na note. Elaka eleki na note. Baza kokota. Bakoti na kati ekolo Congo. Alors, bande ko yoka. Bakoti mais bakobima te. Sorti ezate ezali anti-retour. Croyez-moi ce que je dis. Ekolekate. Sorti ekozalate. Congo entrée. Oui, sorti eza difficile pour na bango. Ba yebi. Na kanche baza ko kima. Ba belge baza ko tala. Non, on peut pas aller. Ba américain baza ko ba français baza ko tala. Ba anglais ba allemand surtout baza ko tala. Non, là il faut pas aller. Non, il faut envoyer entrer tinda ka bango. Donnez l'argent. Allez-y. Et ne vous en faites pas, il y a des morts. Il y a là, ce qu'on dit, l'armée nationale du peuple Congo ne blague pas. Et ça cause donc, où les Kanakati le Congo, dit jamais vu. Bandeko, information de l'Opé Sabino, dit jamais vu. Donc, c'est-à-dire que les gens au Bazako Kota, soit ils Kota qui 2000, soit ils Kota qui 3000, soit ils Kota qui 9000. Personne, je vous dis bien, personne sortira vivant. Moto moko akobima vivante ezalba kenoko lokote na Somalie ezalba kenoko lokote na Rwanda ezalba kenoko lokote wapi na tango koti na Congo ezali klape kangami na sima na yo okobima te moto moko akobima te, croyez-moi. Et tous ces gens qui se complètent disent écoutez, oui, je suis capable de manipuler ces gens-là. Vous avez perdant déjà. Personne ne va réussir cette histoire-là. C'est au-delà de votre capacité intellectuelle ou morale ou physique. C'est au-delà. Alors, oubliez cela, Bandeko. Là, je lance aussi un appel à Fayoulou et à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, je pense que tu as pris beaucoup d'argent. Tu as gagné beaucoup d'argent. Et tu continues à jouer avec les Congolais. Oyo et comme ça, tata na yo moto. Oyo comme ça, soi-disant papa na yo moto. Jean-Pierre Bemba, Fayoulou. Vous oubliez qu'il y a Mokonzi Moko à l'école. Il y a une histoire à vous. Vous blaguez avec ça. Félix ne croyait pas cela, il pensait que c'est des blagues, mais ils vont le vivre. Ils vont le vivre. Vous avez vu comment Félix a massacré Batouré-Tout. Et voilà, la diaspora au Bango croire que oui, Nassima Félix Togozoa, Toza quelque chose. Batelingani miso. Batelingani poete, Bayoke ki pisote. Yo ngoyo kelangai malamu. Okelingate, okantike kosala mokili mususu, keno sala mokili no asuka mokili oyo. Yaki mbangu boko kokangote poete tango tolobaka to éclaircissaka yango. Quand on parle de Kimbangu, on ne parle pas de l'église kimbangiste. Ce sont des mafieux. L'église kimbangiste bozoko yoka wana ya Aner, ya Hippolyte Kabila. On n'a pas confiance à cela quand on dit aux gens, les gens ne comprennent pas. Nous on dit quand on dit Kimbangu, ça va l'illusion de nous amener l'église kimbangiste. Oui, et parce que comme ils sont des kimbangistes, ils vont accepter cela. Kimbangu n'est pas là-dedans. Dans ces histoires-là, parce que tout le monde image moko batire le biso au bazakoloba. Oui, l'église kimbangiste azali na katuana tokanisa ki azala kite l'église kimbangiste là, on se moque de ces gens-là parce que franchement je vous dis, ezanango église kimbangiste
église Kimbangu Mezali Kimbangu te bolanda. Merci beaucoup. Je remercie infiniment Papa Simon Kimbangu, le chef supérieur représentant de l'église Kimbangis. Il m'a mandaté, il m'a désigné de venir représenter l'église ici au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Toutes les impressions sont très bonnes et nous avons été bien accueillis par les autorités des confessions religieuses qui sont en place. Non, je pense que vous suivez toutes les informations, je n'ai pas de commentaires. Je représente le chef supérieur représentant de l'église Kimbangis, c'est Simon Kimbangu. Et non, on va mettre la main dans la main, on va travailler ensemble. Là, je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez suivi la mise au point de l'église Kimbangis à partir du siège international Nkamba Nouvelle de Jérusalem. C'est très important que ce soit fait de cette façon-là parce que ce n'est pas un secret que la plateforme est en difficulté. Il faut absolument une nouvelle dynamique. Voilà, escroc, bandit, voyou et sataniste, franc-maçon qui a manipulé les gens. Alors, bandeko, s'il vous plaît, vous, les gens de Kimbangis, attention, voilà ce que vous pouvez aller boulot. Les gens qui sont dans l'église Kimbangis, voilà. Simon Kimbangu Kiangana Mutatindie akota na kati ya Seni. Voilà église catholique et yambié à bras ouverts pour te basala gère bango ba bomisa ma peuple congolais. Pour te bango pour la bango fo bango ba basala bien et les autres basala bien te. Voilà bon mon sikotina to lubaka bozali na kata complot. Bozali na kata complot bowanga na kayango et voilà yebani botini mutrabino akota na kata plateforme oyo et nokoli ba congolais pendant depuis 2001. Depuis 2001 si nous souffrons aujourd'hui et Hippolyte est là. Hippolyte Kanambe qui est rwandais, tout rwandais qui est dans notre terre. C'est à cause de qui de la CENI, non? De la cause de qui de bateau la démocratie à l'Okuta. Et voilà, vous avez la carte Kimbangis, vous voyez comment les gens souffrent. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord d'aller accompagner la Senko. Oh, bah, mafier à Senko. Donc, vous êtes là, Nakata, Buzoba. Donc, ça veut dire que Toyo Kalabino le sorti. Voilà, matondo na onyo standard biso lelo to pese la kana biso lobby pour la suite ya information na biso. Abonnez-vous massivement, partagez nos émissions, n'oubliez pas ce qu'on a les Cameroun benga obenga na mopanzi toko solola. To appel a besoin ya li sungi na bino et c'est là quelque chose pour payer de facture na banini matondo ingeta ibobo. Merci.